babina sali po ngani tanga masolo boucle. Mwana nyonso azalaki na esengo koyoka président de la république ye moko Fati Beton a déclaré penza guerre na Rwanda penza ndenge bakor vraiment oyo ya président des États-Unis ndenge bazo signer bakor kitoko na elengi lelo a déclaré wana Qatar et pe ba mama nyonso alobi peuple congolais bino moko bozali ba peuple congolais oyo ya makasi biso moko toko ngumba bango toko fina bango toko nyata bango neti bakayasi ba Rwandais wana banyangala kata lelo Fati Beton a déclaré guerre penza wana bolanda ye ndenga lobi na micro ya Lingala News. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango donc tozali ko kamba yango malamu mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans tozali kolemba te tozolela kaka bandeko na biso mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar ekomi pembeni esila na mikolo ezali koya awa ba américain notamment Maison Blanche et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te toyebi ke bitumba ana biso te mutu tolukaka yango bitumba ana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso ezalaki kosunga bapaya ebele ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Kongo te na balandi nyonso oyo bazopesa confiance na Papa Ngunza pangi wa beno Kongo munzila tata Simo Kimbangu mvulusi oyo nyonso azobikisa batu oyo bawumeli na ta ya maladi oyo mundela ju solution te oyo ba esprit démoniaque basali blocage na kati ya mutu kati na kati ya spiritualité. Merci na balandi nyonso na confiance, merci na mon cher collègue nyonso bakutime, merci na musala nyonso kati ya vision oyo tozosala na kati ya mboka ya koluka rentabilité na vision ya population. Merci pe merci lelo ezali na banza mutu nyonso oyo aza na kati ya mboka ya Congo toza ba patriote ya kosilisa kati eloko nini oyo esali batu pasi oyo esilisi kati na nzela ya lobiko. Lelo mutu nyonso oyo aza na problème na kati ya ndako na ye na kati ya bomoi na kati ya famille lelo to sepeli mingi lelo bozwa kitanya kotuna Papa Ngunza nyonso lobaka esalamaka pourquoi oyebaka ngo comment na yebisaki bandeko la spiritualité c'est la capacité ya compétence, c'est ça on appelle pouvoir ancestral. Na pouvoir ancestral et sa connaissance kati ya koyeba eloko nini oyo ko rendre service na mutu lelo bozomona musala spiritualité mutu akoloba eloko lobi esalamite ezo sala passe Papa Ngunza nyonso awuti koloba tozalaki na contre tour ya mutu oyo aza na vision kati ya mboka te alobi yepe aza mutu ya kimbangu alobi bien mbula nyonso ekobeta ya liboso ekosala ba explosion ekobuka banzela ekosala non Papa Ngunza alobaki non c'est archi faux mbula nyonso ekobeta nanu te na pesa kango 31 jours oyo nyonso mutaza na RD Congo amonaki na lobi malamu mbula ekobeta na kimia ebeti ekati soki ebeti esala explosion seke naza susu Papa Ngunza te seke naza na vision ya tata Simon Kimbangu te
Numéro ya Papa Ngunza eza disponible ya kobenga air nyonso ya kotuna mutuna oyo nyonso sali yo pasi. Plus 243 98 17 17 013. Plus 243 89 44 54 885. Merci ba patriote. Merci na nyonso oyo salama. Papa Simo Kimbangu alobaki. Et tant que ba respecta ki maloba na ete. Bino boye ko sala détournement na kati ya mboka, bozui mbongo ya kati ya mboka, bokia ko somba ba munition. Ba munition na lele bandi ko bundisa mboka e bandi pe ko lia batu makile tangi. Yango tata wa beto tata Simo Kimbangu alobaki na mboka ya Congo. Soki kaka osali inverse ya ko respecter oyo bantu mwa oyo ba descendant batika okomona contre tout batu nyonso batangisi makila bazana nationalité douteuse bakozalaka na kimia te tant bolingi kotia pe na kati ya mboka te. Lelo bozomona ba déplacement ya mokonzi ya mboka akende azonga eza pe mobimba oyo zoya na kati ya mboka nazo zongela koloba yango Papa Ngunza kokufaka na ye bokoloba Papa Ngunza alobaka yango Congo yango lelo komi grande puissance stabilité nyonso mala nalobaki bien oyo nyonso ba respiraka na kati ya mboka ya Congo na mbongo ya Congo na richesse ya Congo oyo biso moko ezofandela biso te bozo yiba yango butu moi boko salaka kimia te boko mona ba bombardement mususu boko yeba batu babeti yango te twakala yenkaka wa beto Simo Kimbangu wava na kwa nlongi wa Congo kaka wa beto mwanda nsemi wakala muna boloko dia makala wavaika muna kintumwa kya meso lwa mona lukongolo lwavaika lwafo vaketata mwana nsemi sika merci repose en paix kaka nlongi wa beto diaka wa Congo wakala yensamu meonso ye miracle miomo kafofa mampe mambu tutamona numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza disponible consultation eza gratuit plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 okozwa ngai moko en direct. C'est le représentant légal na science ya couronne de joie. Lelo na banza mutu nyonso azana esengo par rapport ya faiblité o elekaki na kati ya biso banzoto ya biso ya kimobali. Partout dans le monde. Herbozo na Papa Ngunza naza musika na kozwa produit comment nazo sala produit directement na eloko na kosombisa o eza sur place na kosombisa mai na kosombisa mafu directement na rendre yo service ya faiblité ya kimobali éjaculation précoce olingi kimobali komi mukie na yesa ngo mulai na longeant na pesa ngo endurance kobomba makambo etangami ya faiblité te lelo ebato ebele lelo ba victime bandako ekufi meza maladie ko salela ba comprimé te ba pomade te ekoyela yo problème ya ba rein na problème ya prostate oyo nazo sala ngona pouvoir ancestral le même jour na ko sala so séance ya 3e 4e jour omeki effet ya musalanga na sali lelo musala spiritualité bandeko to rendre bandeko service lelo mundele basalaka union fait la force ya ko sanga na 5 personnes 10 personnes 50 personnes ya ko sala lelo toza na capacité ko leka mundele etant que toza bantu mais tozo koka ko rendre mutu service tozo sala ngona butu par rapport ero moni mutu toza na compétence ya musala te ya ko rendre mutu service te mais sunga mutu ya capable représentant légal na zongla ki koloba soki toza na honnêteté ya kosala kati makambo na kati ya spiritualité poso moyinde kozala so na difficulté te a bientôt bato baza na kati États-Unis nalobaki bien oyo toza 2025 ndenge tozokota 2026 soko okoti na makambo nyonso okose rendre service ya malamu te 2026 eza na révélation mutu nyonso aza na blocage mutu nyonso aza na likambo ezosala ye pasi maladie nazosilisa yango na 2025 na 2026 akozala ya kobika lelo bokomona na mboka ya poto par rapport ya ba blocage oyo ekomi kosalama ya vision ya Congo bokomona bakolongola social bakozongisa ngo na bato oyo baza bane kuna okomona France akolongola social
par rapport ya haine oyo ezokota na kati ya motema na kati oyo ya stabilité ya mboka ya Congo oyo ekomi. Merci Mfumu Kimbangu, merci matata minkeleme onso mibula kuna oyo ekobima na bantumwa bokomona basoda mosusu bakobunda bitumba oyo bazomona te même bazobombarde pesi ekoti na kati ya mboka. Dans quelques semaines ozomona résolution ya kati ya mboka. Lelo ozana problème ya mukanda na yo bande kangama etanke patriote bazoboya kopesa mukanda kaka mundela zosalisa bino musala ya kozongisaka mbongo ne na kati ya mboka mpona komata ekonomi bino bokomi batravailler baesclave ozana problème ya blocage mukanda na oti lelo azoboya kopesa yango benga ngai ata otia yango na préfective ata otia yango nini okenda ozana problème ya visa ti lelo bazonga kopesa bana visa te mwasi bazonga kopesa benga Papa Ngunza naza disponible. Ozana problème ya promotion nyonso lingi grade fonction mutation olingi ometeni kaka place osala ka musala benga Papa Ngunza aza disponible na toutes les sociétés na toutes les entreprises ata na kati ya gouvernement ata ozana kati ya mboka ya oyo ozana gouvernement partout olingi ometenir benga Papa Ngunza. Ozana problème ya poison oyo ezake batu nyonso mayele bazosila na kati ya poison ozana problème ya ozwa anti-poison pour du bon ata batie na split ata batie na poignée ata batie na tapis ata batie na kiss benga Papa Ngunza naza disponible ya ko rendre bino service. Ozana problème mutu azwa yo mbongo ti lelo alinga kozongisa te benga Papa Ngunza na kozongisa yo na rentabilité de degré ou de force ata mutu na kufa na kozongisela yo mbongo wana. Ozana problème lupango concession ndaku na yo otia locataire azo meteni kaka ekoma ya ye afunda kona ba parquet partout dossier na tribunal ezana cassation ezosila te benga Papa Ngunza naza disponible air nyonso numéro nyonso mibale eza na WhatsApp ngai moka na yambaka téléphone bengi téléphone okoyoka kaka même voix par rapport ya piraterie oyo bato bani kosala par rapport ya kosuye kombo ya Papa Ngunza plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 nyonso bengi Papa Ngunza le degré ou de force okozwanga na tous les deux numéros. Ozana problème nzoto pasi mukongo pasi makolezo vimba tension estomac benga Papa Ngunza. Soki otiki makambo ya faiblicité ya kimobali eko rendre 4 maladies oyo na mundele akozwilango so mundele akozwilango solution te. 1 okomona problème ya vision ya tension ya prostate et ya diabète. Ozana problème ya diabète type 1 type 2 type 3 pour ekomi démoniaque bana muswate ya muki azo un problème ya diabète. Ozana problème mwana botama normal kotambola pasi akomi miwe mongol mwana baba benga Papa Ngunza na kolobisa mwana de degré ou de force tata nzambe oyo akeli biso tobenga ke lion tata wabeto Mfumu Kimbangu muna nzila ya nkamba nzambe likolo asalaka mutu moko te azala na difficulté ya kobala azala na problème ya mbongo mwana na ya bota mababa ezalaka te eza impossible erozwami problème wana eza maladie na kati ya famille bozana problème chaque année bokufelaka mutu bana bazobala te bana misala malamu za te bayaya bazaka sur place eza malade. Ozana problème ya mwasi na ndaku azoyoka te soumission eza te eza malade. Benga Papa Ngunza na tela yo mwasi na balien professeur lobi a etikali a yo pe mwasi olingaka mobali na yo olingi mobali abimaka su kote musuta zala kaka na yo moko benga Papa Ngunza naza sur place disponible importe heure. Merci Mfumu Kimbangu, merci Mama Kimpavita, merci na balandi nyonso na confiance, merci na autorité na musika bubengi ndongi wa Congo par rapport ya koyeba vision. Merci Mfumu Kimbangu pona ko. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pour le Lingala News tanga masolo boucle.